même na lal sabino tu bakao mais na lingi su ko zana binote na boyina ma ngala ko yaka ko s'occuper na mkono mona mobali ene na bomili bala loko za sumu susu ko papa mbongo bala na bomili susu nga mission na ngeza na ville na bomila ko kama bala mission batindi nga na mokili yango na yaya na sali kamunote ya babordi ndoko za no kretanga ko kretanga te na kama binote mwana mboa oyoka tuza mwana mboa ko kretanga te ngana libana ngata whisky à chèque ezalate mais yo tout enveloppe nzuluka déjà babomba ko 10 ans passé mama sangebe baba mama na cave bo melisa bato masanga musu na fête na kuna baba ene ke inspira esila de expira mbala ya suka ko mbara nga po bato ba mona ndongo zo bandanga bato bazo mona ko pesa ka exemple tuzo munoko solo ngana munoko solo te en plus na bilongi bena lekona kitoko ma chère yo bima kitoko na poudre ma chère nazo zane na kosambusa baboki na basemeki na kosambusa bango voma na kosambusa baboki na basemeki la bolo baga libala ka kufa te o moni te ngana ko boma ngona za sir na za assurance ke na ko boma libala wane ko gumela te na ko boma c'est la vérité e ko boma malibala ne ko kufa oh meta gazon te to na batu mususu yo yebinga te na ko boma libala na mama j'irai promis na bebele poil pona ngalo bebele na kei na sauter yo tchana mutuna yo muninga mwasi lokola nga abimisanga makila nga numéro 1 ata na soaka nzinzi na laksa lona komo bomba mobali na nga pone lema dangereux mo gazo zela yo yebinga na zelema dangereux yebit ngosa sambla oyebi na koboma libala na abicho bomisa mobali tuzo bombela nga batu kuta mokili tuzo bombela nde Chantal Bola ko so bambono ba yeba lobi nga na ndaka bam yango preuve Chantal akiparote mozo zo bokela nga bambwakela ozo ya il faut tchaka kombo nanga mais libala ya muscador ya nel keleki ya una valeur maman eleki ya una valeur libala ya kitoko ya bosembo baboti mwana liboso mwana sentir douleur ya papa affection ya papa mwana zo sentir mwana bana nel ka ba sentir affection ya papa ata oya bébé o pe sentir ango bongo ya yo où est papa papa où est passé papa poupée papa poupée papa poupée maman où est papa papa où était maman papa parti papa parti papa parti et maman où était papa et papa parti maman yo papa kita mwana depuis ata ba anniversaire benga ku mwana pesa te ya ba anniversaire comment que yo somba kutu papa somba la papa billet po ya na fête mwana ya ngalo sala ngote trésor ya na fête entrevue ya te je m'en fous ya so libale kufi c'est kufi matala bilongo otulat yo tala no nya million fito na vanda moi c'est une binza vandi na kichi wa lekio bandal lelo ti lobi yo zo mekanga lobi yo sanga ke ba whisky na ya yiba ki ya tika kombo na cha kombo note moni zo diembela bodo bando ko diembela nga bracelet ya na epuke makambo za la raté susu nga zanga na zona bambo na se mukile mona yo que ze loko te na livra yo na maboko bato to bato bando bango kala o te moni na lilaksa bato ke azana eloko te même inie mwana bébé leke na valeur bobanga kanini même mukinza bana mike mukinza ya mbwa ata ya ntabeleke na valeur azana eloko pamba anel kabana na baso affection papa bana balali na anniversaire balamuki na papa na anniversaire ya liboso abimi ya mi bala bimi papa azakaka ya mi sotu papa azalaki kaka ya 4 azala bongo yo ba refula yo mwana ba refula bino bokeka ka Suisse ma pesi bino refula maya ba refula bino bali ko sentir bino ndako te tu veux parler à qui est-ce que yo ko fola mbango lo bana bana basi yo ma collègue nanga munoko solo god to za mana gentil ex papa ikuli to za ma gentil est-ce que yo ko fola mbango lo bana ba jeune fille yo tu peux parler à des gens yo c'est exemplaire na communauté ko pesa biso je connais ça makamno wana ba bêtise ya salité makambo ba mbwa fazero ocha kombola nga point nga cha ko nga na kipako tino sa mamna nga ba publicité nga ba biologie so nga na bete au bordi so nga ba lo mbokela nazala succès ko pesa ote ya exacté na ko pesa succès to ko kabola nga ngate mwana mbuwa mwana makangu mutazanga tata bolole yo ezala kotanga kombola ngai na ko bagumba na suka te poza mbwa nini ngo tsala bongo pona zo tanga kombo note moi que succès na peso soutenir na peso kama kambo ezate ya ça va moi kambo ezate ngam na fula na ofulote na biso kande vérité ozana libalo ko beta tolo to laksa biso sala ezate
Et là, on a l'accès qui est très fort. Na boys, moni yo tant tabo banda représenter. Muninga moi si le lo, na bouki au pouvoir. Pouvoir ba wale la ngoa petite sœur. Na bouki au pouvoir hein. Na katcho makolo, na katcho musisa nere. Kuma bomba lojo hein. Pona chan, obombi mobile pona mutute pona nga. Pona mama paradis ngeso. Muninga moi sa pesa de fa bisoko teka mobile no mona. Obombi mobile. C'est Chantal Bola. Na très fort petit nga. Na ngeso. Petit na tant protéger ça soutien na protéger avant. Na lancer déjà na bois ko na seniama. Na bois ko ska ba nyoka. Ba nyoka ba mo matoloti na liso. On comprend hein? On comprend que tout ça na ba internet ça na mutu moko o ya buki lo maseki ya buki au pouvoir. Ponga na pesa au pouvoir, je m'appelle Chantal Bola Ngeso qui au Congo. Moi na buki au pouvoir hein. Moi ni pouvoir esili na mobali. Na pesa au condition na biso meki ka relaxa mobile ko mona otosi. Otosi Ozo banga, obanga ka mutu moko ya bomelo libala nga. Mutu mso azate baza mi balete misa tuteka nga. Ba bokilo, ba semeki. Nina ko emilie bango. Ya. Humiliation bango ba ozwa. Moi humiliation na ozwa on ba semeki no. Ba obela te. Bazaka balali balamuki sute. Baké pour hôpital basa l'autopsie ba wese ba kufi liwa naturel kanga data lelo eza la maman bokilo so maman bokilo sa kufa son âme se repose en paix mais soka za vivant arola la lamugite liwa naturel na autopsie tout bosa na famille mobalo ezaka liwa naturel ba rola la ba rola mukate libale ko kufa na beti sous gazo pour la 4e fois na sauter page no imbécile ya mbala suka. Moi, je te connais pas, moi. Je suis pas ta pote. Ok? Dans ce moment, tu as mis un soloté, tu as saleté le roi yote. Vous avez la dignité, tu as tinate. Tu as dit, mais la mouninga, moi, si vous êtes. Ça, le monde, il y a chinois, il y a vous avez commencé à monde, ça, le monde, il y a mythomane. Puisque qui parle, tu es paradis à Basta. Ça, le monde, il y a chinois, Bourrique. Bon, on comprend que ma cambosa sous terre. Bon, comme ma bidembe la dembo, ça n'a pas ça. Pas si j'ai. Bodo ko sala baja ba ma yoto a bo yo kanite bo ka sebiso to fanda to lo belabino ngona chinga lo makasi be Chantal na ke pesa mutu mo za na etina te ngungi so na beteka be ba makile bimi makile pezo bimi microbe na ke fula ya mbasuka mbali boso anel ka ballon d'or courage à toi lo rezate soka ko kenda ke soka ko zonga pa zongi po bana baza so moni eleke bengala pa kende libela on s'en fout yo mo na poto kuto ke a bo chi bana a o tika na mo na poto. On s'en fout avec des mecs de blédards qui viennent de Congo, là, qui viennent baiser avec les femmes, après qui viennent négliger les femmes. On s'en fout, on n'a rien à foutre avec lui. Kende non plus ce qu'on kena. On s'en fout. Tu peux se respect pour botter le biso banagi. Toko, merci. Kende na yo? Kende na yo? Fais faire ta vie, on s'en fout de toi. Quand c'est Nel Kende, ça met la poisson pour mobile accueilli. Soit tu as kenaïd, soit tu as kenaïe. A comment peut déborder de boum, comment il peut mener, tout le monde ma boum miner. Te kenaï na soko kenaïo. Faut pas se respect pour na bana. Au changer ni na vie na biso, eli biso ka bana to sepeli. Eli biso bana pour nora ki biso. Baba la ki na muska. Da. Yo baba la na champagne li bana sala combien de temps. Na tout ni yote, yo baba la na champagne. Yo to babala na champagne di bala ne sala combien de temps oko be oko banel ka babala kai ka na muscada mais babala na muscada tindo no bilamba lote bilamba nele ko zan sasa ni amamboka che mochua ni biso ba mango mochua mboka che ni amamboka mwana mbwa ko tanga komo na ngate mwana libata enfant abandonné yuko ba abandonné na muna naissance ya mwana na libumu ikule kimio
Yo sont muto ko ba valeur c'est so ba tiana ba bano ba na ba valeur na ba réseaux so ba vana na ba papa moi on a ko azana affection papa moi on a azana affection papa nazo tout nos questions moi on a vous azana affection papa yo fini na bana nel ka sinap na ndeni yo mutum ne na azana mo na kete ya boni bioko on a te bilamba nel ka na kisasat ki motema ben onine anel ka seko bo traiter parce que bo swana bo ko ta rando ils sont so commissaire nemi so swana ka so mona aseka ko bo traiter tu forcer ba choba na njela tio ba ko tu so bana ba tongoli o mwana na kata pompe di kama onine na bo ko mama au finga ngalo bana ngalo bina na sanga na ba whisky ya muyibe bemba mama na ya kufanyama alors olobini ni mwana mama nanga ah oui ah yo so mona wapi mama so mona wapi aba ndeko peuple congolais botika nel ka tranquille ane ka baza na ba yane neti Chantal Bola wana petit na ngai bo se trompera wana petit na nga ko ka se so mbo lapidaire no tika no ko sa bino mo comprendre wana petit na nga na ko kotele na ko anel ka ballon d'or en titre na ko kotele pas ça mama médiaté na ko kotele mama mobimba na mama mobimba na vande na popol no pona nel ka bondimi te obi bozo sta ba video ngana nel ka neto finga na wana deline so bana poto bo mutete ndo finga na nel ya so la takitoko nga so la takitoko na la se basaki mo so tolo kwa bino yo mo mwana au kabapa ba Jimmy Bela wa o kabala ka Jimmy Bela mwana affection pour moi na affection moi on kabie pas commettre pas ba choisir matata pas baba nani pas banganga moi on a so mutu nyonso yo ka choisir matata ndeza na pas mwana na chance a retourner permission lem tu peux ça soit bo benga ke mo nganga ngana kama bosa pena millionnaire kwa choisir matata mo bobonga rater na ba vie et puis comme ça nga yoto bande ko ba koto Jimmy Bela wa zo melo libele koto kuna Ariata zo mena libela Jimmy Bela yoto mtoloba vous êtes digne ko fungula mbango lo bana bag en plus soi-disant dans la mobile soi-disant pourquoi pas nga célibataire est-ce que moi sinini na mokili oyo netinga Chantal Bola na vandia mobile na nga trésor abicho ataka na masolo nde toza bato ba zo yoka biso ba olanda biso elengas ko moi si mona yaka na vandi na caméra na mo beta masolo ba ex nanga likamba ba ex nanga na olandela c'est que mobile no za PD di funi na efunga maneti ndeko no arma même mobile ozana yana soi-disant ça na EPD yana zo c'est la présence à PD yana ne na ofungole li funi ngo susu bien na koti sa nzeta kombo tina suka mobile no PD wana po za PD ce qui est un bon l'homme moi un bon homme a posé pas moi ciné moi naza na banga trésor mabe na ko vendre tena de bête de sola ex mobile nga zo kanga ya na reçoit chima tambo na obima na fenêtre na 6e étage donc na somme na kutu na ko sala ngo kutu na bête ma sola ex soit disant yo za na mobile soit disant za na mobile mais yo zo ko mama Jimmy Belao mama mwana batali otezu nini yo za na mobile de l'ex mobile za PD allô. Hein? Merci. Merci bêtise na beka li funi njamba limbisa ngabo limbisa pardon. Doba. OK. Bon limbisa nga que kombo ne mtebimi. Tocha ki felele zo kende bien. Ki felele na yayo mo bo lexe mo bal no ki felele fungwama. Parce que vraiment si soit disant za mo na mobile. Mais non, tu dois. Il faut la bombe libala. Faut la bombe. Na zone kaba bokilo. Na faut la bombe. Na kata. Na ko bombe bango. So na bombe bote bosa la bombe oxybis. Balali bala muta beti bango te muta menacer bango zate balali bala mukite. Po makay pa masumu. Obini. Mobalo mazana asa ko to benga avec les deux couilles. Moi si na ya le kana live. A betre li solo ya ex. Azo sale la moi so ex auto bimane zoua. Hey! Mais ce qui papi qui fait l'été aux ananes. Ce qui fait l'été na si maman, ce qui est quoi libokate. Est-ce un bon homme, un monsieur. Oh bah ben mobile ça na mandef. Le mec qui fait la loi. Azala moi si na mo ça na média mais moi ça bête ma sola ba ex mususu nakati ya média. Faut ça la papi qui fait l'élé. Logique quoi. Dans nenga ma bête quoi. Faut ça la papi qui fait l'élé. Pour mobile on a ta cravate. Oh là ta cravate. A tia ceinture un homme o ba kata ka suki na ba mibali ba kanga ba sukite. Mobali ba kata ka suki. O ya bima ka responsable.
Azana moi si mon soi-disant fiancé, mais fiancé n'est pas bête à mon solo ba ex. Azo c'est moi si mon ex n'a bimi zoua. Ça c'est pas le mec. Quand l'ex m'a mis balo ba sombe la bomba ma panatongo, ba sombe la bomba baguette, elle a pas de mots à dire. Moi ba mi bali boza na bango. Azana, elle a pas de mots à dire. Tu comprends? Comme ça dans la mi balo ba ba mots à dire. Biso za mi bala za na mo dire yo mo obanon de mo betel sur la ex ibanon de kandinga kanongo vandi awa na bandi betel sur la ex na bimise mamo bouffon na bimise maza mbala tinate na bimise mamo amo bali moko liboka na simeze ko fungwa ma ibanon deni yo za mo bali na yo o ko betel sur la ex o ko kote na fimo ko boye ko finga fimo be ex abimaki na ye yo zo finga ye ah non 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 ah non. Va regarder si Britney dort. Oui. Va regarder si Britney dort. Sergine est là-bas. Demande Britney s'il dort. Sergine est là-bas. Trévis? Oui. Britney l'a réveillée? Oui. Dis qu'elle va aller ouvrir la porte en bas. Sergine est là-bas. Non, toi faut pas ouvrir la porte. Tu vas y baba na yo kitate très vite. Na bana continue mo kitate. Na traumatisé bana mo na bungaki. Na ko yibela ngona sincère. Moi ça na mobile même mobile même ben amener la saka mbele moroko bazan ils ont pas de mots à dire. Basa mi belle mo mi belle bazan la parole té. Mo balu a solo ko beta di solo te moi si na ye a beta di solo ex moko boye ake ko bimana moi si ale ya ko lobela ko po soit disons ça la be mission non 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 et là c'est ka ba mi bala na baza ba to ba somela ba baguette na ba milk na ba sukal entre parenthèses na kati wana yo ro kenda na masono mi le na côté na sujet na yo o pese to solo devant nga mene na lo ba makamno bezo gêner ngai. Parce que dans le film, basse classe, c'était toi, tu es une basse classe. Je te dis la vérité. Hein. Maman Rianta, tu es une basse classe. Si on a réfléchi à l'esprit d'un bus, on a solo la rayoté. Dans ça, tu es un solo là. Parce que, tu as choisi une raison. Tu as la camarade, tu as monté à ma longue, panzana, tu as bien monté, tu as garé. Pourquoi tu as la monté? Macadam et Boukana. Tu as macadam. Prends ces boucana, prends ça ma douceur. Ils ont prendre ça ma douceur, voiture qui est dans la facilité et l'équipe dans la facilité. Et nous sommes là qui tengami beke zongi et tengami. T'as la macadam ma douceur. Prends ces boucana. Et ça l'emballa souka. Arrête de parler de moi. Moi je suis pas ta pote moi. Je suis pas ta pote. Quand vous avez la camarade solo quoi tu as saleté le quoi yote. Camarade ya bourru qui est illettré. Nga bon ça illettré mais il a l'école dans niveau bentelo. Imbécile. Ndiye mutu mama longa azolo ba makamba batwa. Muskada wana ner que l'équipe libano na valeur. Muskada wana kaka et l'équipe libano na valeur. On sait combien de temps la libano. Le lobo besoin cotiser les sous. On sait combien de temps. Fia Charlot. On sait ba bongo ba cotiser ba sala. Moi ni ça na bimaka netika ngai. No ba jogo baza petit na ngai. Kena ba kano meka awate. Na lobilo parce que na mono tanga ekombo nanga. Na fête non na tikala ko liate. Oyoki atali pata mikate na tchala munoko nanga te. Ba biloba lo balingo zaka nango. Petit keba to na Paris awa. Ba bracelet ko sabinote op Chantal ba tiena bossa na justice keba. E ko sorte petit. To rokuto no peut-être tête eza mabe petit nanga. Na yebso vérité keba. Na sota vino sotenga. E bembe avocat na juge no wana. Na c'est la convocation. Tout fait maman non kufa imbécile. Na longwe wana. E bembe avocat na juge no na fingi. Kedali sa avocat no na fingi e bembe na ye. Vous avez un grimace, elle est battue, c'est balenga. Au moins, Chantal, t'es. Là, il m'a amené dans ça, m'a amené dans l'eau. Et ben, avocat, on a un juge. Tout fait maman, on y a un imbécile. Quand on a commencé à camarade noté. La liste de camarade, on est long, on a bêta non zango. Non, tout non, on a mis ça, la liste de camarade, on est long, on a bêta non zango. T'as autant même pas comme non. À ta combat, il y a ennemi. Non, autant à sauter. Là, c'est qu'on pèse sur mon nom, on a raté. On s'en à ta combat, on a pèse, il y a ennemi. Non, autant on a sauté. Là, c'est que tu pèses pas dans mes yeux. Bébé, c'est doux, il y a papa doudou mbisi. Vous comprenez? Et là, mbassou, kapé mbali bosso. Moi, on bois.
Bon, bande ko tokala miniature wana. Bon limbi sana ko kasu ko fande la mona mbote na lo makambu na ye. Donc na mona inutile quoi. Asa inutile. Na ba logique na ba relation na zaka na ba connaissance na ba camarade. Asa na liste ko ata connaissance na ngate. Parce que c'est une bourrique, une vaurienne tonneau vide. Imbécile. Les kayabo magi studio. Bandeko botala la biso bandako na biso oyo oza ndako ko louer bandeko eza ndako ko louer wana bezo louer ndako na yo o coach mwana mboni ya mafisi mwana chien ka kipa ko sunote omone ba benga ngapa ba leader ba lina ba ona tanga kombo na to ba boy na ba na coach na ngama kam na ngam mususu ndeko na coach ma mususu macha ngati nene ya nani ma chérie mwana tano na WhatsApp ezate bebo ti leader bebo komi numéro oto sono bo komi na nini bo komi on na TikTok na so mutala besoin matière na WhatsApp na tala siko atine na WhatsApp oyo et c'est que atine na sa live je peux pas couper na répondre on a couper na répondre non bana zobo lobi na zoleka na zomo na zobo comment boko chika zobo yo aso banke ba whisky na ko to wana de fa ngana cha kana te pona ala niveau na ngate na linga kana bamba e batu na loko tsena kitise na se moi je peux pas répondre cette connasse là nous avons ta vendre la connasse wana te maman na rianta na vendre dans lobi la makamne fête mo ya pamba ezanga na makemba rolia vous ça sur vidéo fête na haute fête ça bon on a fête ya moto ya bene ça fête désordre bon bazangi na place à revendre ça va fête baté ya le coup ça la bon tala fête na ngati tala mariage na ngande leka tala fête na ngande leka yo ngaza kana étage likolo na se tala ngonde ngaza ka word ki papa na yo fête moko désordre ndiye bato batondi na kombi bazolo ke sika ko kita ba mo na arrêter wali bomo na mutu na When you go well is na vie na ngabe ozo well sani na kwa sosolo mbalo kebe imbécile mwana mbwa ipari pe mobali no sanga na paria o banga to kuta no na paris no zo tumbolanga biso ngala koli na poto mama muto kosa ote o violence yo nini aya to yebe na banga ba ozonga ba reflenga te to ko bunda na yo mndeko nanga muto kosa ote o brasileir ba pesa ke sexy so ko bundi te bobe te to ko bunda lem to zo kosa to ko bunda bitumba ki to ko ya kebe mwana mbwa kebe to ko to na concert kebe imbécile nyama ko tanga ko mbona ngate kabwa momo na définir bomo na ngana faible na bino na tout na bino bomo na faible na bino yo ka seta jija pesa nga sexy bobi sexy ngo sala bobi le barani sexy na bobi le bini sexy na Boka suna tambo na nzela bena mwa muta tumbolinga toko bunda te pona na sexy na kosibino nana kosibino qui vous a dit ça que toko bunda te pona na sexy na ebisibino bon imbécile nyama mwana mbwa nakokotisa ye boloko ngana kota boloko na propre volonté na bena kute no na ne longini na ngwa na ngwa na ri de tonayo na mulaini no ngwa na ngwa na tayi ni no za na ngwa na saki ni ya original za na ngwa ne lamani ni za na ngwa na placard na bouffon ya pamba pambo fête no ba yiba ba biloko na fête ba yiba fête mu yibi bongo olata basé na fête alors dans ce cas, tu as un volume. Allô? Bonico? Bonico, c'est quoi? Chantal, il y a la salle qui est Bonico? Na kota mamna amsus.
Tigre kuta fibi so awa tomona yo lo sozo bana Michou. Oh Michou bachenjota Michou bachenjota no. Yo zonjota taka kwa ngwa lipongo. Michou atikali mutakala yo atikali mutakala. Bache Michou bache yo. Mama ba chinois, osaka sir. Yo tomona no zo fibe loko ya tigre. Ozo fiba awa. Michou kuta ningisika sima. Bino so bozande mona ba Michou. Bozande ngamoko. Yo mutokolo bana mitakala bat internet yo fona mbango lo baka. Yo mutakala ezaka internet. Na mabele ko ba raisin. Mutakala ne ezaka internet ya. Na senga tigre ba video mususu. Yo. Na se wabi ke tigre na ba voice mususu na tindera na changote. On a critiqué ngwa. Imbécile munoko solo mobile yo kutu mobile zo memelo préservatif moko. Obane ko fiba feli tigre to mona ba video na humiliation. Ba vandi suka bozo fiba zo ko rapport ko solo likambango te. To mona zo fiba. Jimmy ko tozaki na voiture émission zo sokola mais yo to mona yo zo fiba boye bazo filmer yo ba j'aime to bandonga ba jeune yo eza ba jeune yo e banda yango kala wana eza musala na yo banda yango kala ngo sala sambla ngo loba yo ngo sosolo yo imbécile yo mona makango ngo sosolo yo na pesa la chine tension ba buriki na bazana ba chine ba buriki wana na pesa bango tension na tango yo na public yo na la kisaba bakanga olina tanga siko yo bakanga TikTok pendant une semaine 2 semaines zela no wana miniature yo na tanga zo fiba feli tigre yo e bemba mama yo lo baka fuwa na tanga zo fiba feli tigre olina tanga siko bakanga TikTok na la sa peuple ngo zo fiba feli tigre boy Olina tiango siko tout de suite là. Tu veux que je pose ça? Olina pose ngo. Na tiango zo fi ba teliti ga na miso ba mona. Mama no Charlotte mana mo ba ino ozana ewana. Ya liboka fungo na sima. A tiango na tiango. Mi bali bazaka batu mabe petit nanga. Moi mo bali so sale loko mo ata 10 ans passé aya avant non. Et loko so ke zongi et travailler ka mi bali yango tinda ba tromper bino. Petit, John ozana ya tromper yo. Nga zo zela ka ke yinda na lo bloko nyos. Nando mon mutakala feliti gala ndongo sala ibno bozo yemba yo ando tshela mobile no tous les jours tala besprit wa Chantal Bola yo ngol loba yo loko loba yo munoko public yo munoko wese e yamaka nieni yoso yo munoko wese o yamaka nieni yoso ezala ni baba ezala ni mutaliboma ezala diara baba munoko non so folika yo yamaka nieni yoso tala munoko wese tala musolo salata yo munoko wese yo ngena cha video ya chiga ozo yemba na miko na mona ka di commentaire mo ka bien na buaka ngo imbécile ni ya mwana mbo allo ezanga iwana nani mama tinda na WhatsApp merci. Il me faut la mbangolo bana bafi. Yo za bafi yo ko funa mbangolo bana nel kayo. Bien mwana naka mishu ndenga za ko finga mishu yo. Yo ko finga mishu peta zo vivre kitoko. Yo za na kisaso tamana na jeep. Nzo tuna yo. Yo za na kisaso bana pe tenet ngo kolola la pe ba musicien ngo nyonso. Toilette yo. Olala ba musicien ngo nyonso. Oso tamana na jeep mwa kano. Yo na kisaso za na ndawa kano. Ozana lupanga mobimbo zo loué. Yo na sosolo erwe imbécile nyama. Bana mikeba yesima bazana ba chance ko leko ma mobimba. Yo ko bota michute. Na vrai esprit okobota et c'est on doit tanda kaleson na nzeta manga kuna na nzeta ya mbila kuna yo kobota michute tu je parle quoi michute toi tu ouvres ta gueule tu parles quoi cette fille yo wese oyo munoko wese ememaka nieni yoso ata ni étranger ko tikolo na munoko na wana yo munoko wese munoko cabinet nazo tuno munoko cabinet zo ba nieni yoso na ba nia batama boma ok c'est vraiment munoko no imbécile ngena zongo la ko sosola yo mwana mbuwa niama yo za loko ko loba na mishu yo imbécile yo bwana na jida bela ukala ko se la mishu zo ndeni bota ko television live boluka nga makambo na vanda ki yo na tuni yo yo loko bela wa lala na botele loko bela wa fibisa bela wa fibisa eniabu afibisa na mwana na eniabu yo nazo loba na yo imbécile yo mo mutolo ba bongo bisote yo mo ko loba bongo obaki rapport bondo sala de basi na ndako na chambre
au comme ça que Ariata wa komaki majeur yum to baga Ariata fi baramabel donc Ariata moi na voleur a violé Jimmy Bella so to talibien a violé libélé vous comprenez petit keba au bout de la biso moi na communauté moi na mobe a violé batata mibimba ala la batata mibimba moi na no botana moi no munone na libéla Jimmy Bella ngende osani moi na no yum to lo bango yum so so la ka paso la te imbécile Niama Kabwa Asumbi dibi Yonde Asumbi dibi Oh yaya Yonde Asumbi dibi Niama Ou ese cabinet Mounoro toilette Niama Zoraba Niami bali nyose Kota kana mounoro imbécile fils de pute Mwana makango Natele na rouge à rouge Mwen mabe komo kota Natele na rouge à rouge Imbécile Mopeka solo Niama Opa na dîner on le voit en battu loko moka salité mi bali basundo la gaine niama o mutala na tata biso dingwe niama imbécile niama yo biso ndo tinda kan riata ke mena ma bela belao nazo tuna yo biso po yo moko lobaka po belao mena ma bela rianta te ariata na bela ma bela belao koto a belao zo mena libela mama elle koto ariata zo mena libela papa wala bozo kabrani énergie na tuna yo imbécile bon moi na bongo ikula ke ndoko boya ete mwana na aja mukeba mela mabela ba mama mibimba na ba tata mibimba abanga kateke wa za tata wa za mukolo lelo soki tata wa tomboki akopanzanga mabe mwana mukebo nga za na somo mela mabela ba tata mibimba te imbécile nyama biso ndo lobango biso ndo memaka mwana na flamingo et so mwana nel ka mema ba na hotel bien mwana na michu nga za wana zo ka michu passe pas lali na belao yango zo suwa yo et suwa pour belao nga zagi ya yo. Coucou. Merci bébé. Imbécile Niama. Bella on va zaguer yo. Oyo bimisa awo ki ba sa poste. Poste bane ko landa poste kuna na nini kuna. Na tel wana kuna. O bane ko landa poste nyoso. Tito yo ka ba voice ya Bella Bella est pas milliard yo. Azo valeur ta milliard yo. O kosa Bella wa kabela 50 000. Le kuta pepe congolais la confirme 50 000 zalate le kuta. Le kuta yaya. Ata 20 000 apambe komate. Ayo kosa bino Baba so balinga bonka lo kumu. Lu kuta zoate lo kote 20 000 ata 20 000 komate. Lu kuta boye bisati na la solution bilo kwala. Oh ye kuta bénéfice na 50 000 na pesa 50 000 mo na 50 000 za pete. Ba ge pesa nani? 50 000 mo ge pesa nani? 50 000 ngoma pesa nani? Asi eza le longo pesa 50 000. Ye mwana mwasa na alika bilo ata likambo za bongo te fa kosa. Nous avons dit que nous avons 0. Nous avons dit 50 000 pesa mkoni. Mkoni ba pesa 50 000 ndaku tila bana ndako silate. Ya. Yo bite 50 000 ko so mandaku na poto. On vend certains ndaku. Boy ba rangote. 50 000. Bela watika ko peut-être 50 000 te. Na so na ba bela tous les jours. 50 000 atika ko zo te même pas 20 000. Ba lala e kaka ba lie nzoto ba melie makila. Na suka longo mwana na mela bela ulibele. Bo ba bondo ko wele la bela mama na mwana. Bo ba vérité. Maman na mwana bozo wela bela un hôtel. Maman zu koto yo, mwana zu koto. Mo expliquer maintenant soso la bino. Imbécile mwana mboa, mwana makangu. Fils de pute. Vaurien, fia zanga dignité. Yo ma soin disons la mobile, mo so que soigner la bela na banani. Ozo finga mwana batu michu. Na cha mutakala na ozo na cha bondi na cha mutakala na ozo fiba Félix Tigebo. Na chango, no ozo kroti sa bord le pour fiba. Na cha yo tu babanda ko million na internet za mutel boso yo teza michute yo ndete mon millionnaire yo le ba pibila ko na grâce te mo mutakala bino ne bébé internet bino yo ko na dignité ko lobo munoko wese oyo liaka nia mutu nyoso imbécile oyo yo ko loba na mutu yo ko loba na michu wana yo tu peux parler tu vois tout ce que se passe je regarde comme ça je regarde nazo kamawa sona ko kitisa bino analyse ndana ko pupula bino nyoso nazoka mawa na michu pe na ko popula ye naza mutu mabe na ko sangisa bino nyoso mais na minute t'as pas droit ko finga michu yo zo na éducation ko pesa michu te yo maga michu ngape naza ya mabe yebit mama mabe na pesa éducation mais soko zo déconner sila mais siko za soko zo tinda batu ba finga ga Jimmy Bella ou silama ba be vidéo ekata pour mu continuer na kitite na makambo ngano na kitite silama bobo ma tuzo mona likambo za dini ya bien bozaka bombo bébé ça peuple congolais to na bana biso ba basa bo tikela biso ba mitakala boye to lemi ba mitakala na ko tomboka karate misu so na tomboka na yo pe na plateau na ko populo
na maman na bino sila roza ko pupule na super Merville soki Merville wana zala ki to comme nene Merville boto za wapi bon bino mbele bwana bana te ba musala bino botekisa ka bana batu bosala ba kindumba le na ko sasa bona pacha wana ko yinanga ba bakuku bo yinanga babisilia kuno babisilia kuna ko yinanga pona ko sangisa na ko tika mutu te na sila na babakuku na babisilivia na mwana tiki mutakala zo bini so masoko oyo comment nani mwana na soko te la michu na ena tia na oyo munoko wese mibali nyoso basumbaka wana na koti sine na ko sola bino nyoso boyebi je rigole pas avec vous na camarade na binote lebno bobo ma dossier lenga sko na okita sila le na yo tuno bota mwana o sala via théâtre mwana za wapi boyebi sanga mwana zate siko sila yo soko za na mwana te bana nona o sala bon ba théâtre ko pesa ngombe éducation te mwana no yela pongo na go fingo te po bota te non nzambe mtapesa ka bana ça je bien dit. C'est Dieu qui donne les enfants. Mais s'il y a Keba, au banda peut être kala. Au sala peut vivre kala, au sala peut mouta kala s'il y a, au sala mouta lelote. S'il y a, au sala ya kala, peut être éducation dans kati ya baku kunao. Pendant le bas qui m'a kamsunga na tchaka kat, na miko kota sko ma kamuna bino bata théâtre. Parce que to kende to zongo ne de Congolais. Na sala qui trop gentil, ya ko kipe binote s'il y a. Pesa ba baku kuno be éducation. Ça ça peut pas l'acceptation ba mitakala bango ba ma soko la bango za kalibana biso tona bana na biso ba mikewa mukile comme ko beba. Keba. Belleville na ko bengo so live sili. Et ça la débloque on oye biso. So na bina tona minati Belleville. O sala de crise pona nga po batu nyoso ba so lelo ba live. Ba yebi na bango ko sala lo live te. Ba zo toucher yote. Nga na ko toucher yo Keba. Na manque de respect, respect comme kita. Ans nous on fait très attention. Na tchaka bino kata na ninga, nous pour ça ba noko bana nga. Mais ans, oyi mamusali, ans Keba. Na ko take bino so bata théâtre, na ko diminuer bino ko comprendre que moi so fala za kana mulongo na ya koti na ba rythme na biso. Ans fait très attention. Tozo yo ko trop na mama basi. Oza trop na kata mama basi. Ans luzolo. Mutabeng so na poto kufa. Ser nanga. Ans mutabeng son na poto a kufa o rende un peu malheureux a beng sa na poto lelo lo ye poto bandi ko tromper ye moi ça va te meme na mabele ça la très attention ba dossier zalaka mutunanga Belleville yope dike éducation na wana a tozo éduquer kaka to botika ko benga tozo éduquer éducation tozo pesa bango déjà avertissement. Ata bo bengi na oyambate po bolinga avertissement te faut savoir vérité azema ma avertissement boke bo ça très attention boka sabino bata batete na kipara binote bongo ça net comme mama parade qui partait na koti ko na mulonga bata batete li analyse tu ko ya bata théâtre je suis dedans biso to na bana biso bazo kolawa bino misala bino bo luzora ba mitakala na bino bo pibilia ka ba mitakala ya bino na kati bozo na ba solité boka sa ba jenga mitakala comme bien. Yemoko mutala munoko solo wana mobala boye na 48 heures. Yem takala ba via ba mitakala a. To zaka ba via ba mitakala te to ko zongi sala mutakala a. Yako ba pibilia bandaki sasa. Donc za na dinya ko bala mwana ba pibilia mutakala te. Yo munoko solo. Ba tali penzoto ya Belleville, ba tena nzoto na yo. Belleville azobi mloko mwana mukia butina libuma mama bango. Nesas nzoto kitoko. Mais yo oza ndinga personne âgée aboti de bakoko di koko na mokili. Ozo kanga toilette publique. Oza muto wuti na di koko na mokili bokeba. Soki na bandi ko kota dossier oyo un par un. Un par un ko sala matata mabe. Un par un na ko lokota bino na bata théâtre boko comprendre. Donc s'il y a ndenga za faut en éducation ya batu na théâtre, boza na silia. Boza na éducation. Boti ko bem sélection publique. Hein? Mère. Oui. Au dérapage makasi boende nya faire ni. Okomi ndeni. Tena take bato babisina te o dérailler bongo te. To kana bongo te. Oh, yo komi kuna ndeni. Kasi bona tshaka ba to simba. Yo batika o gazanga ni biso bato ba biso bali kamba. Ozo gazelenga nini? O dérailler bongo te boma. O dérailler. Na dérailler pona mwana mobala na to tie. O dérailler kuna na basila ba tonton ansiba nini o dérailler kita mère boma. Boma pepe tout comme ça sozaki tika mère boma ko boma mela pena ma ba glaçon boma omonde bana nga ba pekisaka mela ice cream chana se boma kuna ko kokema komi kuna ndeni batindi
pepe kuna te oderaye mabe bongo mela mai balimisa bakuku botyana se batonton ansi botyana se mare aderaye biso te babomela biso moto biso moko ekipi tobomi moto oderaye biso te totindi ye oyo bana famille bota biso te ye moko aderaye na ndenge na ye botyana se boboma alekani ye alekanaka alekani totyana se pardon bolimbisa biso toboye chan tozonga bimaki na autoroute zonga na nzela bima kote kuna toboye oderaye me olie nini bijou olie nini omeli na otite bijou oderaye yo mwana batu te mwana nanga limbisa oderaye mwana nanga bini yo bani nanga likamba bongo te na comprendre pete to comprendre yo te esa eloko te toza mutu babomela biso moto toza bato tobebisi todekone zonga place ozalaki obimi na autoroute mabe nazongi na comprendre ti omatia aseke mabe oderaye makasi a tout à l'heure na comprendre natiki merci please boma pepe nabomi nazongela ke publicité kasi c'est bon natiki na ngai ya moninga trop pression balinga nga na makambo te mwana kota na mamba bato ba théâtre te na kota boy te po mwana kati ya groupe babakuku bazali basili bazali tozala ba moninga na groupe nanga tozana warrior yo wana tozana JB tozana spiritati siko mwana bato na nyonso nga mosko golwa siko tozakala bato wala nyonso bozomona na yo mwana dekona te siko babakuku pe na kati bon babi please natiki makama mabezo leka na mboka balika na bomba kana bombi kasi please natiki nanga please Alexis, pardon. Thank you so much. Yango pardon, please. Natiki. Bokende muska makambo zali natiki bokende na stara publicité bokende. Ba peki singa attention c'est kende. Moni loko na se bande ko fungwa. Sergi. Ramène le Scott s'il te plaît. Regarde le Scott. Ah, Seigneur Jésus. Isaac n'a pas le sang, Kamunangaya, Wapo. Maman va chercher. Le Scott, regarde Scott à côté de la porte en haut. Demande à papa s'il peut donner Scott. Ça, c'est le Scott plus rapide. Kingasana makamabe kingasani. Entendez l'eau batinia. Kingasana za makamabe. Soit tu n'as qu'un passeport rouge. Mais il est Cécilinga. Neza na kimi groupe des jours. C'est une vérité. Passeport rouge, ça allait un mot d'accord dans la mais un mot ça m'a dit. C'est qu'elle a déconné. Il a dit, il Allez, c'est bon. C'est bon que c'est la tiki déjà, t'es. L'idée non ta matière, batindelinga la tiki déjà. Et si la tiki yaya, la sengi peut please déjà. Attends, batindelinga matière. La tiki na sengi peut please déjà. Si la tiki na sengi please. Faut ba yokate. Nota matière batindi esika eh. C'est ça qui s'agit. Leader si na tiki nota matière esika batindi ya bozela nanu. Please. Siko elobi ni matière botina monika video. Ya coup de tête même ya likofi. Mkuu wa ndongo lobeza ya solo. Eza vraiment ya solo. Ebele bakata ba na bandembani ya manionso. Même na ba Congo. Ya monike neti ngai so na bitumba ma paradis toza en condition. Na komema milité na komema nzete te so na memi yango na utiliser ngo te fona micha. Fona kitsa makila. Oui. À part ça ko silika so na silike faut tanga na misu. Misu nanga penza échangeaka. So misu komi rouge. Il faut pas bokanga soit bo séparer. Sinon te na bobo mamutu na seka ya kanda wana. Voilà. En tout cas pour na ma parler ngalo bana bino batakala basala sala biloko na banzota bana bango.
basala pe bato babenga mikuwa moko mingi bato basukola bona banzeta nini bamikuwa nazarangoma divina mikuwa moko voilà bamikuwa moko mingi basukola bango na banini na banyama amikuwa banyama ona nena becha voilà yango basanyisaka mikuwa mokomboso ya elephant na ya lion ata soko ozobeta mwana on sentir haine ezomata na betaka bana te bayebi dakobenga bango na paradis beti mwana bana mafa vima ozo sentir haine wana penza donc okoboma même mwana botio pression voilà donc le faux moutaza la pembe na kimisa mwana tika sino te oboma ya prétend conscience ezonga eza mabe et mukwana beta entreviste mbate sali mabe na tout ce qu'on enseigne cap après osenga pardon voilà après tu vas demander pardon eloko yango non si qu'on enseigne cap pardon osenge pardon tata de wesh umela bizu bo prier pour na kisi njora na loteli njora mabe penza bote yebisa biso ndoto ngazandeni njora kufi na lalika ama paradis na cha video bo mona kina na kayu zela vinzora to ça la cotisation déjà kocha te ma paradis et aka message ma ouais soko lotele bese kaza na longue vie omoni na musala Voilà musala oui nalali kabone nalali ma paradis pongi pe profond ba yo besanga message na matoi kisi njora kufi mais ba publier te ngana bi akufi sundeni oui kisi njora kufi na lamuki wena pasi nyonso na motema ma paradis bandoto a pasi wana kwa pasi wana lamuki na pasi nyonso nga 2026 o mabeboe. Donc, on a eu passé message, n'a dit que les messages, maman Njoa, Sokozawa, c'est repentir le plus vite possible. Il y a des gens, qui les sans effet. Mais, on zambala qui si tolobite kokisama, mais à prier. Na lotie ma bé. Si. Na ebite sur aza kokonda, na lotie venza dîner, nzotone, hein, isa nenga zala ata avant. Donc, on dira perdre santé vraiment. Na photo même, au bâtisse, aza bien té. Donc, longue vie à Kissinjora. Ma paradis, gros bisous, na caillou. Gros bisous, beauté divine, courageuse. Merci, toujours. Aya. Moi, on ne connaît pas ça dans l'État. C'est ça le coup, ya Congo. Voilà. Kissinjora, babi, et à Ndoto, hein, vous priez pour Naïza Ndoto. Mon ibi, de mon dimabi, sur tout le monde a rappelé ma caméra au monde. On est là, on se commande le sami plus tard. Donc, vous priez pour Naïza. Dans la vie, on rappelle si tu as nassé. Celui de Zara qui n'a rendu à mes héros. Na matisse liendoto awa mawa trop to tchana c'est un bon maman pour moi donc bon papa t'es bon maman ça va moi la moitié donc viens zora balobi confesser au kufakara au kendeka cimetière na lesbiennité viens zora na 43 té donc au comédien mukolo confesser zonga moisi senga nzambe pardon bolinga te mambo ça na mokili pona ba sentiment mokili to comédien mikolo bozala za na ngote. Et ça, la maman m'a sali bêtise, et maman m'a chikine tinga. Na yiba trop na vie. Et maman m'a chika. Attends, on a mon cop, moi, yé, ou chantel, toke cop, moi, toke yiba. Non, que yiba n'angate. Parce que ça m'intéresse pas, ça me tue plus dans cette couloir. Ça me tue plus. Ça me tue plus. Donc, on m'a d'ailleurs, on a robi, m'sambo, on a somme ça qui a 5000. Donc, avant, j'étais tellement jeune. Na kota na magasin 5 mois à 4000, 5 mois à 10 000. Pour n'aller par na bima, tout na dernier sac de ibaga et cher, ça sac à combien ou après ça biso mbongo les banda. Dernier sac on a iba sous un magasin. Zara sac il y a combien de mille? Zara sac à combien? Il y a 17 000. Zara sac à 17 000. Dernier sac au Zara to yibi to kabuli mbongo biso 3. Dernier sac on a iba na magasin les restes na vraiment ensemble. Il y a 17 000. Autant dans d'autres côtés, dans ma gazo, bah sac est cher. Il y a cher à 17 000, on peut bimer dans. Ok, so bah kanyo ke maman prison. Voilà. Donc il vient de repentir. Repentir. Maman, tika Chantal, tika. Bon, on l'a monté, on a 4 ans, on a pris cours. Repens-toi, ce qui est repens-toi, nous avons le bon te vient en français. Nous avons côté aya. Confesser. Aya. Zonga na moi si avant les âges je pousse l'ensemble pour ce long vie là t'as li puta zonga ma maman zonga vraiment maman vient zonga na ndenga mabete tuer ma sœur tous à sur na rando zonga na maman parce que vient zonga OK c'est là qui 43 na kacha mu feluté linga to zo kufa 40 écoute déjà so bongo la motema
nzambe alobi mutu nyonso ya mabe akoya pa na ngai na kolimbisa etaki asengi pardon ya bato baboma bato mabe baboma bato basisa bafamille ya bato nzambe alimbisa bango lelo bango tatola sango ya malamu nzambe ayaki mpona bato mabe ati mpona biso bavie nzora tout ça lozo comprendre talanga nzambe ndenge arepensanga nayibaka lisusu te nakoma nde kobeta lisolo moyibi koyebisa bana na biso bazobota masigo bazokolaka koyiba eza mabe bolanda tata de wesh te na banda koyiba mais c'est mauvais, c'est pas bien de partir de voler des trucs de gens soki bozana besprit te bakobepesa bino a partir biloko bino bozoyiba bakolakala bino bakoloka bino nga siko tellement bakolokanga jamais nga balokanga te po nzambe ayebi pourquoi nando sala bongo balokanga te po nazaki pe na babiloko na nga bokoko na biso sukula biso nzoto nga pele msu balokanga te parce que so bateli pe bayiba biso na Congo donc dona nga na récupérer kaka nga na ko récupérer kaka tout ce que il prend au Congo yo na zo na bagaleki la fête ezaki mabete bino lobo finga nga muyibi est-ce nga muyibi est-ce muyibi za lokola nga nous on donne ya moment on récupère ata bino moko badiamo bakenda ko sokuna na kisasa air nyoso bino lobo finga nga muyibi nga muyibi te nga na bande ko zonk saka oya kisaba koko bapesa ki bango nga na zokende ko zwa soki na moni saki moko eza ya kitoko na magasin ya cher poko na biso mutapesa ke loko machere uteke pa na biso yaya eza kaka loko na biso nazokende ko zwa bongo baobimisa nga lokola muyibi omona bakokanga ngai ozomona mindele bandosala nga mabe mais na logique eza ya bango te même so na koti na iPhone na yibi téléphone na iPhone eza ba machere na bango eutaka pa na bango ba millionnaire wana ya bango c'est à nous, ça appartient des Congolais, ça appartient des Congolais. Nena kei kuna nakena moni sac à piton kitoko nakena yibi sac à piton bangando wana ya bango bangando wana saka na bango bangando wana de crocodile la crocodile ya basa ya bango c'est pas nous les Congolais oloba Chirac ba chelinga ba yiba ngot ba basana ba bilanga ba Chirac nde basana ba yiba ba Chirac ba lieu o ba kenda otala ba jardin la bango on a kende mkona na zoko tala ya bango patience je demande les questions c'est qu'il partit ça qui a piton boy ça qui a piton ngando eza ya bango neti ngando eza ya bango bazaka na ngando na mai na bango bolo bako bana ngando na saka piton saka zo mona ya mpusu boy bazana ngando bota la pipa ba collègue nga bazana ba saka ya mikenga zango ya munene ça veut dire toi na niveau morote chérie, vous comprenez? Papa tu sois comme une gambouya. Ngana passe à bino conseil ko yibeza bien te. Mais bon landangate, moi je récupérais seulement où il partait à des Congolais. En plus na soka ndambo na sonyo sote. Sona zalaka mutu na limu ramana limu sama magasin na nyos. Les ngando là, regardez bien cette sac. Ngando oyo. Ça c'est les pitons. Oyo za ngando. Oyo za crocodile. Bon bazaka na ngando. Bon banana na ngando. Je vous pose les questions, réponds-moi. Ba yiba bangando na mai na biso ba bokela mai na bango. Bon bazana l'éléphant. Zamba bango za l'éléphant. Nazo, je vous pose des questions, réponds-moi. C'est pas bien. Moi, je prends seulement les trucs de nous qui sont fait prix. Dans une moindre, mon papa qui m'a sepeli. Moi, je pris seulement un peu. Les Fumugimbangu, il est content. Et vous vous sepelez en honte point. Bon, dis-moi, pourquoi vous kiffez pas? Mais c'est ancien. Aujourd'hui, je ne peux pas vous envoyer, va voler? Non. Ancien, oui. Nous autres, nous avons ça qui piton. Oh, ça qui m'a dit, ngando batie dior, na ziango, nyamana wuti na Congo. Oh, ça qui m'a bimi ya Gucci boye, batie, eza na poso, so ki poso ya, poso so ki ya nini, ya nyama. So ki kaza na poso nyama ya Congo, na kena yibiango. C'est notre crocodile. C'est notre des animaux. Vous ramenez des animaux ici, ça vous? C'est pas le vol? Quand vous prenez les animaux de nos zambes là-bas, aux forêts, vous ramenez en France là, c'est vous? Vous ramenez en Europe, c'est votre animaux? Ça vient de votre jardin? C'est vous? C'est vous, vous avez créé le jardin d'Éden? C'est vous, vous avez mis tous les poissons là-bas? C'est vous, vous avez mis tous les animaux qui sont dedans?
Voleur, il aime pas qu'on vole. Vous, vous volez au Congo, ici, vous l'aimez pas qu'on vous vole. Ça vous? Les animaux là, les animaux que vous prenez au Congo là, vous tuez les animaux, ils sont sortis les maquillas. Bon, vous venez ici, vous faites les sacs, vous faites les sapatos, vous faites les blousons. C'est à vous les animaux, c'est à vous les animaux. Vous ici, même si tu tues les pigeons, même un pigeon qui fait les promenades, quand tu tues les pigeons, vous c'est le problème non? Vous allez me placer en garde à vue, même les pigeons. Mais vous allez tuer tous les animaux là-bas. Boutou-moi, vous tuez les crocodiles. Boutou-moi, vous tuez l'éléphant. Boutou-moi, vous tuez les tigres. Ça vous? Vous faites des vestes de tigres, des sacs de tigres. Ça vous? Vous volez chez nous, non? Quand vous partez tuer les animaux là, qui vous demande l'argent? Qui vous demande de l'argent? Moi, tout ce que je fais seulement, c'est pour rembourser Congo. J'ai rien fait du mal. Et j'ai pas volé. J'ai rien volé dans la maison de quelqu'un. J'ai seulement récupéré les trucs qui ça nous appartient. Des crocodiles, des ngandos, des pitons, des éléphants, tous les sacs et des sacs et des marques et ils faisaient. Moi, j'ai parti voler parce que les poissons, les animaux, ça nous appartient. C'est à nous, c'est notre coco. C'est des anciens. C'est des nôtres des anciens, des insectes. C'est des nôtres des insectes. Pourquoi vous me traitez de voleur? Je volais personne. Moi, je volais personne. Pourquoi vous me traitez de voleur? Aujourd'hui, je vous dis maintenant, il ne faut pas aller voler, c'est pas bien. Mais à l'époque, quand moi j'ai volé, c'est pas le vol. Je prends celui-là qui m'appartient. Celui-là qui nous appartient. L'éléphant, c'est à eux. Les crocodiles. Et ils ont les lions. Et ils ont quels animaux ici en France? Bon, plupart des animaux là, ça vient de chez nous là. Quand il va tuer, descendez s'il te plaît, même au moins 4. Quand il va tuer les gens là, c'est nous. C'est nous. Tiens. Le courant, ça vient de chez nous. Et si je suis fâché aujourd'hui, si je suis fâché, je rentre dans le magasin, je vole tous les fils de courant là. Vous voulez me donner les fautes? Ça est le courant. Je pense tout ce qui nous appartient. En français. Toi, t'as peut-être live. Et suis bino, et bien choqué bino. Bacha, bacha. Voler. Qui va me dire que je suis volé? Vous savez pas que voler, c'est pas bon. Vous voyez quand voler, c'est pas bon. Oui. Mais oui, je veux les poulets ouvertes. Papa, il va acheter les poulets. Laisse-moi, je travaille. Est-ce que vous comprenez? On est bien, hein? Toi, tu gakas. Non, mais pas c'est pelaté. Nanga. Pour la vérité, j'ai jamais volé quelque chose des gens. J'ai jamais volé un truc de quelqu'un quand vous me traitez de voleur. J'ai jamais volé chez quelqu'un. J'ai jamais volé chez quelqu'un. Moi, je vais récupérer tout ce qui nous appartient. Les animaux qui tuent au Congo là-bas. Ils font des sacs ici. Ils ont droit? Ils ont demandé à qui? Ils ont demandé à des Congolais? Il va chez nous d'abord dans les forêts. Tuer les animaux sans arrêt. Tuer les animaux. Tapez des massacres sur les animaux. Prenez les animaux. Déshabillez les animaux. Enlevez les poches des animaux. Ramenez ici des animaux. Faites des sacs de chair. Faites des blousons de chair. Faites des vestes de chair. Ils ont demandé le permis qui. Je vous donne de manière. Mais ici en Europe, tue même un pigeon. Tu vas à la garde à vue. Même un pigeon, si tu tues. Tiens. Moi j'avais pris seulement ces nuits qui me partent à nous. Hein. Ah oui. C'est quoi le délire? Si les tata de wesh. Nazwaki ka oyo ezaki ya biso yango nazwaki. Maman kende kozwa lelo te lelo ebeba. Lelo ebeba. Biso tozala ba tête mo so to koti na bagali la fête mo amundela opesa bonjour. Pa moni ochanza. Oyi ba lisusu ta mona amona ko na magasin na été. Oza sous pité de merde te. Ba protocole sous plainte te. De to changer. To changer mais pour que ba comprendre que azo zwaka oyo ezaki ya bango.
Ibaki biso bangando. Basali basaka ba crocodile. On va voler les sacs de crocodile. Ah ben oui, c'est les ngando, ça vient de chez nous. Comme des téléphones. Je peux fâcher aussi, je rentre dans iPhone. Hein. Je vais aller voler des iPhones. J'ai fâché. Je déshabille, je prends des téléphones. Je lui donne tous les téléphones là. Ça nous appartient. Les matières qui font des téléphones, ça vient des Congo, chez nous. Donc on a droit de prendre. Vous connaissez pas votre droit. Vous connaissez pas votre droit. Moutoumou de droit n'a été. Ngasina salele qui droit n'a été coquille. Yaleo. Oh baka mabinene boye. Yaya, toi tapoter live ya, tapoter la biso. Bon c'est pas l'angate. Eh, je peux être la Mercedes, mais c'est pas n'importe ma sonore avec la baronne. Na te kabilo la ngakasi. Nous avons la grève dans la rapport sur tekate. De mon nom bête la bino, na matina mon na ba mèche, atekane ma mèche. De mon nom bête la bino, dans une terrasse binoté. Ma bête à la femme de quelqu'un, la femme de quelqu'un. Dans tout ce que j'ai en train de parler, ça vous terrasse pas. J'ai donné juste l'exemple. Pourquoi vous me traitez de voleurs? Je ne suis pas volé. Les sacs là, regarde ici, c'est putain, non? Ça, c'est on appelle ça le sac de crocodile. Ça, voilà. Crocodile. Les crocodiles, là, ils viennent d'où? Cette crocodile, Ngando. Les Ngando, là, ils viennent chez moi, au Congo. Donc, je dois de voler les sacs qui portent les marques Ngando. C'est nous. Je ne suis pas les voleurs. C'est les matériels qui viennent de chez nous. Je dois les prendre. Et ils ne proposent pas. Vous prenez les Ngando chez les gens, vous voulez faire des sacs, mais vous ne proposez rien. Et vous commencez des sacs là, vous vendez ça cher. Vous vendez ça cher. Et moi, je kiffe ces sacs. Vous vendez ça cher. Moi, je n'ai pas d'argent de acheter ces sacs. Vous allez me ramener où? Où me pensez vous me donnez une sac jolie comme ça, très jolie comme ça, trop magnifique comme ça. Moi, j'aime bien porter des sacs chers. Je n'ai pas d'argent. Maintenant, je rentre dans le magasin. Je vois bien les sacs là, les Ngando là, ça vient de chez nous. Les Ngando, ça vient de chez nous. C'est comme les crocodiles là, ça vient de chez moi, dans de Lupin ou de chez nous. Parce que les crocodiles qu'ils ont tués là, c'est pas un Congolais. Les crocodiles là, c'est pas un Congolais. Maintenant, ils ont travaillé les peaux des crocodiles. Pourquoi vous voulez que j'achète? Si j'ai pas d'argent, je prie. Et les crocodiles, elles nous appartiennent. Est-ce qu'ils payent les mandats là-bas? Ils payent les impôts pour les crocodiles. Mais pourquoi vous me traitez de voleurs? Pourquoi vous me traitez de voleurs? C'est nous. Oui, la Siliki, je suis fâché. Puisque Makanda. Pourquoi Benganga Mouyibi? Ça nous appartient. Ça nous appartient. Ça nous appartient. C'est pas Tous les animaux là, vous faites là. Si c'est votre animaux, c'est ici, oui. Si vous faites votre sac de saumon, les sacs de saumon, je ne vais pas venir parce que nous, on n'a pas de saumon. C'est vous les saumons. Faisez-vous les sacs de saumon. Faisez-vous les sacs de saumon. Wesh. Wesh, c'est quoi le délire? Faisez-vous les sacs de saumon. Wesh. Faites les sacs d'épinards branchés. Faisez-vous les sacs de saumon. Faisez-vous les sacs de pâté. Faisez-vous les blousons de jambon. Faisez-vous les blousons des hamburgers. Vous ne voyez pas jamais que vous allez rentrer là-bas. Mais si vous faites des trucs de crocodile, ça vient de chez nous. Qu'est-ce que vous croyez? Qu'est-ce que vous croyez? Ça m'énervait. Ne vendez pas votre voiture à n'importe qui. Ça m'énervait. Faisez-vous des sacs de yaourt. Faisez-vous des sacs de baguettes de yaourt. Ça m'énerve. On coûte une chanson. Après, on recommence. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Ça vient de chez nous. Les Ngando de crocodile.